Et la famille Tantine Rifa tomboki. Tantine Rifa yemabe alobi message ke zongi. Est-ce que Didiston a lobe la Tantine Rifa? Ba audio isa a toko yoka. Bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. Un grand merci na baboni na bisonion. En tout cas, je vous aime, je vous love. Boza toujours yanga ya mite matin na mona boye. Na lo baboué na mona Halima Rachidi. Voilà, Halima Rachidi yé na ba partage à saka na raté. Na moni sous 13 ans coup, yé motomoko bien asola kitoko makas. Et voilà la famille. Mais l'autre il n'a affaire à Didiston na Tantine Rifa. Didiston et longwe pas Cindy et commis pas na Tantine Rifa. Et longwe Cindy Didiston et commis Tantine Rifa. Didiston bande konanga to ebite ke pasa. Est-ce que banda mambo e bandi bande konanga emsunga pe na monite? Est-ce que bomoni dia Didiston a yé a ekolobela Tantine Rifa? To azo s'attaquer kana Cindy. Peut-être un peu non s'est trompé na kande kona bino bande konangai. Mais comme on a message à Tantine Rifa, donc Tantine Rifa zaka ka pour Cindy. Azaka pour Koffi Olomide. Nyonso Cindy azo sala pa Tantine Rifa eza bien. Nyonso yo Didiston pe azo sala na yebite so yipa mama na ye eza bien ou pas. Bande konangai. Mais comment on a Didiston ko attaquer Cindy Leker pour nanga eza normal. Comment on a Didiston ko attaquer msou papa na ye eza pe normal parce que aza content te na oyo ba parents na ye papa na ye azo sala na mbanda ya mama na ye bande konanga parce que ata tolobi ke Cindy eza mambo ers oui mais Cindy Leker aza kaka mbanda mama na ye to ki to zonga. Et so totali même concert Koffi Olomide abetaki kalate live mo basala ina Cindy. Ozo mona ke Koffi Olomide pona ngana mona ke on lokwa humiliation. A humilia ki Cindy. Aye azobele la Didiston zonga. Nazaka bolingo na yo Didiston zonga. Pour dire que Koffi Olomide pe aza mutu bande konanga. Moko avandaka. E shogaka ndenge bazala asu ndenge bazala tena Didiston. Amu o Koffi Olomide azala na ona Didiston bande konanga. Ndenge batika na bongo toza batu bande konanga nde balobaka la nuit porte conseil. Koffi Olomide soka vandi ye moko azaka choqué. Ndenge mo pe Didiston pe soka vandi ye moko esala kika pasi parce que baza batu baza ba ime omoni baza ba ime bande konanga. Alors makambo ndenge komiti na ba niveau batata mwasi bakota. Mais tozo ebate na pla kambo nyonso nani aza na faute bande konanga bocha no ba commentaire 13 ans ku yaka nanu mama papa yako cha no commentaire Halima Rachidi yako loba nanu na makambo nyonso nani aza na faute mama tati Salima naza na besoin commentaire na yo nani aza na faute na makambo yo comment na Cindy Leker aye abwaki nzembo karma pa. D'abord, ibandaki Didiston aya yembi nzembo afali alobi akozala. Kuna Cindy Leker aye abwaki nzembo karma pa. Ezo kende Didiston na Cindy Leker. Mais to kamwe mbala moko esote eke pa Tantine. Tantine aye abamboli biso message boom ya muki ete ya bande konanga yangwana na chili bino ya minene. Tantine alobi Didiston meka okomona ngamoko na koyela yo meka ofongola mbanga. Donc Tantine mutabandi guerre na mwana to mwana mutabandi guerre na Tantine. Question mark wana vraiment ngana yebite. Po komona message à Tantine et salinga moi et ningi singa parce que biso to ninga ko swana na batata te na nenga mabete. Swana na tata oya boti yo. Mais so komi na batata mwasi na banoko na bana kuna to simba te bande konanga kuna. Comme conseil Didiston, vanda na coin na yo, s'attaquer ka na Cindy ndengo message na Cindy. Mais kota Tantine, benda koni Didiston na biso, benda koni loba nango Fabricas Maestro. Didiston, na bengyo 3 fois ma chérie, je t'aime trop, tu es trop belle. Je t'aime mon bébé. Mais, kota mamboyo, Tantine ndenga okote la mama si, ya otala seme ki na ye. Oyo benga mwana msala mama benda koni kota Tantine ko répondre écoute Tantine te
tia tantine mopanzi Didi komeka ko répondre tantine te yo s'occuper ka na Cindy ndenge s'occuper ne parce que pas Cindy est normal yo zalaki enfant chéri ya papa na yo pas Cindy est normal. Alors moi personnellement nazo comprendre yo Didi Stone nga pa na nga bandeko na nga nazo comprendre Didi Stone ke manka amour wana papa na ye ndenge bazalaki ba okutana papa et mama et tout ka ndenge ezalaka et toyebi ke ba concert ebele ya lia Didi Stone abandaki koke ba concert ebele mona Kofi ali abandoki toujours na mwana Didi Stone donc pour dire que Didi Stone aza fille moko. Donc, fille chérie, enfant chérie, il y a Kofi Olomide, na ya Alia. Prévenez ba place ebele Didi Stone à Kendakeza, maman na ye, et même ndenga koma superstar wana, mannequin wana, et dans maman na ye muta força ye, encouragea ye, prévenez les cas bémission bisono soto yo kaka. Alors, loko les autres kende boy Didi Stone pour nanga comme conseil. Loko tata mwasi à côté li Cindy yo ko s'occuper na tata mwasi te tika tata mwasi ye mo wa bunda nango place ko sukela ngo mais yo soko monyo okende ka guerre na Cindy okoko ke na ona ye pour wana vraiment normal na comprendre yo biso vraiment to comprendre place yo zali mais sauf que ye ba ke papa pe azaka papa ko déborder penza te papa na papa rotikala ka papa ba tata mwasi ba tonton ba nani chaba on mopanzi Didi Stone comme conseil parce que oza mwana yo po otikala ka mwana que ça soit dans la raison mwana otikala ka mwana eza na bato msu bazo encourager yo mais tala elo nini okosala tala elo nini okosala te biso to aba africain ma chérie Africain zana ndenge na ya sala makambo par rapport ya muto aza musu mundele par rapport ya ba américain par rapport à ba français et tout na yebi ke biso nso to yebi Didi Stone akoli na France bandeko na ngai mais a garder bande na ye ki bo mwana quelque part aza peka africaine makila tata na ye eza ya ba africain donc a garder bande na ye kaka étant que mwana sauf que Cindy en tout cas Cindy pe Mama Rifa pe na part na ye normalement faut apekisa Cindy ezata ya kokota makambo soki na bandenge ni normalement faut apekisa pe Cindy ke Cindy makambo zo sala eza bien te faut stopper et tout parce que quelque part bana na baza choqué na absence à papa na bango ya bomoni Didi Stone lokola ye aza ya zo ya kolakisa ngo boye na misu ya bato mais de bo moni wana zo ya zo seka et tout photo e ba pe loko moko Didi Stone aza vraiment choqué bandeko na ngai aza choqué na absence à papa na bango et Cindy le kia fala vanda kimia normalement mais ye pe azo ya ko boaka ba mbwakela ko sala ba n'importe quoi et mama Rufa pe na Kofi Olomide fale ba pekisa Cindy ba on bazo pekisa te apparemment de bazo ya ko pedisa kasusu monte parce que to yebi vie na biso quadra les mambo belé les car même kota ba porter parole kota ba musicien en tout cas ça toujours na sima ya makambo wana alors eza vraiment famille eza sacré bandeko na ngai Didi Stone famille eza sacré oto mona lelo Cindy za wana lobi pe Cindy ko zala na ye wana te alors famille so ibuya bo panzango ya ke lobi super ko boya ne Kofi ko boya et tout comme payer pas ko boya Kofi mais so il y a beau pandi famille na bino boye bino de bon perdre un jour alors vraiment vous ça la très attention bo luka vraiment luka terre d'attente même na ba tante na yo même na ye moko papa parce que Cindy to ebi bien otikala no ko linga ka Cindy te ata soki za kinga na linga na ngate vraiment nga kutuna loba ka papa na maman je préfère maman na lobango banda na bando sans même papa na biso donc ils na bana musuba linga mama koleka pourquoi parce que autala maman za bien papa ko loba papa ko finga papa ça comportement ya ba papa était ya bino tango vanda na bana na yo yeba ninga se comporter tango vanda na mwasi na o yeba ninga se comporter parce que tango sala mama ya bana na mabebo yeba ke lobi bana na ba balukiro ba lingote tant bana ba la balukiro ba lingote eza pas c'est très en couille bana ngo vanda na mère et ça la biso bien maka si voilà la famille c'était juste ça il a été un peu moi eloko moi muke merci.